Mbote boza ebele boza mingi fidèle internaute balandi nyonso ya magazine Info Plus HD napesi bino mbote pona attention pe fidélité na bino na émission bopeto ya mwasi na lobango bobungisa makanisi te bozala toujours wana parce que ozali mwasi ozali fleur. Tozo continuer na sujet na biso hygiène corporelle. Na sujet corporel toza na basu titre ebele. Titre o tokolobela lelo ezali slip nini okoki ko utiliser pendant ba menstruation, ba règle to ba période. Onyo swazali mwasi ayebi règle ezali nini, ayebi menstruation ezali nini elika na moment nini. Slip nini okolata pendant ba règle. Moment na moment eza un slip nango. Toyeba yango te tosalela yango kaka kasi yo zali mwasi yo zali bopeto na loba yango mwasi azali fleur. Mwasi nde apesaka vie. Mobali adéposaka sémence na ye kasi c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui porte la grossesse. Pendant ba règle ba slip ya ko utiliser ezalaka. Eza ba slip o ezali ya ba couleur ebele ekozala rouge, ekozala jaune, ekozala vert, ekozala bleu, n'importe quelle couleur. Pendant ba règle na yo ebimaka na fin du mois na début na katikati ça dépend kaka yo moko ebi. Ozwi ba slip na yo ozo saela ce qui règle et ça la 4 jours, ce qui ça la 5-6 jours. Yo moko koyebaka ndenge nini okosaela. Salela ba slip na yo après avoir ko utiliser ba slip na yo zwa yango tremper yango bien na mai. Ceux qui ata détergent ekozala otie na détergent, ceux qui peut okoluka o désinfecter yango eko dépendre na yo mais ekozala mieux au désinfecter yango parce que makila wane bimaka na lobaka eza différent na makila o ebimaka biso ke tozoki ozwi likambo kasi makila ya règle eza makila moko o nyonso aza mwasi o nyonso abengami bopeto ayebi ke eza makila moko ezalaka vraiment solo mabe na temps normal ezala solo mabe et soki ewumeli mingi ovandi na bonne génique wana baton ebele 8 heures du temps au lekisi makila ne koma ko dégager odeur ya mabe. Pona solo wana etikala te, pona solo wana evanda te eza lokwa molandi moko ayebisa kinga ke ya remarque qu'après ba règle na ye ba slip ezala solo. Oui, zwa ba slip na yo désinfecter yango, vandisa ngo na mai ya clean. Sokola yango bien au repasser au bombi. Ezaka elamba tende ba repasaka parce que le fait otandaka bilamba ba slip na singato nini ba mouche ba yaka wana batika ba salité na bango et yango wana pe ezaka parmi ba cause ya ba infection oyo tokutana nango. Sokola ba slip non très bien bomba yango. Slip ya règle ezaka slip ya règle. Slip à règle za slip te okolata obimanango. Slip okolata sokolingo bimana papa ezali. Il y a des hommes au balingaka séduction, mibali au balinga basi na bango bazala très sexy. Okolata ta string. Otiele moi string mo ya bien, string moko ya ve, ya papillon. Moi signon so aebi de quoi je parle. Oche string no ya bien ceux qui balingaka slip eza pe na mibali msusu balinga string te balobaka eza slip mo salite kasi eza na ka slip elatamaka ceux qui papa boyango yo za jeune fille na lobango ozo aspirer na libala en tout cas zala séduisante pe yo za mama oza ndako ya libala surtout les mariés na beta acete kolobate ke no dia babalanga esili non liba les a contrat tout comme les lolobi ko simbate lobi pe mobali ko baeyo amona ko na babilo moko tongo bozaka ba chéri na période de fiançailles
amoni katio na ndaku babiloko wana ezala lisu te. Vous savez, les hommes balinga biloko ya tira bango balinga basi oyo bazalaka attirante ke babimi baze sika moko boye babetaka lisola mwasi ne omonaka te mwasi nakoma lokwa exemple mobo omonaka madame intel te omonaka madame nanyo te ezala toujours séduisante lata bien salela slip na yo o papa kolinga soka kolinga string olati yango sopa kolinga slip normal olati yango oza mwasi séduire toujours kotika ete kotika inaperçu te poso yo tike inaperçu mutumsu libanda en tout cas kokanga ye na filet na ye et yo mwasi libala en tout cas ko baisser les bras te na beta kasete wana vraiment surtout pour vous les femmes mariées na beta kasete kotika la bongo te komitika te zala toujours séduisante soki akolinga string latela ye string lukela ye string moko ntango azotala yo aloba akokita yo kipema amona pena ke tension ekiti ye 0-0 akufi te me aza envie lata yango soki pa lingaka kilota bien olukeli ye mwa boxeur mobo olati boxeur mo ya kitoko otieli ye yango ndenge ka mobali ya kolinga yo sala yango yo jeune fille yo zali jeune fille ozo aspirer lelo lobi obala to yo pe mama o libala ekufaka likolo ba négligence nde naloba kaka eza babiloko ya mike yango nde kwesaka biso tokwanisa ke esala nango eloko te or ke eloko wana motu ya nde yango ekoruinele yo vie soit slip na yo oyebi ke ya sorti na obimana papa obongisi ba slip na yo pe ba slip oya kolalela eza olati slip mo très léger ekanga makasi te et endommagé te pendant les sommeils que oza mal à l'aise non la ta slip mo eza léger oyebi ke oza à l'aise so pe papa oza na besoin na yo en tout cas akozala na facilité ya kozwa yo ozali mwasi kobungisa makanisi te baslip pe ya ovandela na ndaku ezala nango mabe te opona baslip noke oyo navandela na ndaku kasi yo oza mama couleur blanche nde yango wana nde slip apembe soki ozala na 10 slip en tout cas baslip a couleur blanche ezala yo ata 8 oyebi ke na bimela yango na papa ata pe na kolala otia robe de nuit otia slip na yo mais slip na yo ezala slip moko blanche eza toki kolatela papa couleur rouge bolali na papa olati slip mo ya couleur verte non mibali balinga bongo te mibali balinga atali boye en tout cas vraiment okende na ye parce que les hommes fidèles bazaka na bango mais ya moko ayebi ki ata na kie kuna madame te yazaka asuka aza kuna me makanisi ezala toujours pas madame ate madame aleki kaka olateli slip mo ya kitoko ate kozala nango couleur mais attirance ezala kaka azalaka attiré ata pe mobali mosusu akoloba non oui biso toza basi nakoloba ke nasepeli nalataka slip ya couleur oyo mais papa oloba te nga nalinga ata tolali lata string sala o papa lobi surtout yo mwasi ya libala koloba te non nakolata ngo te na olala na string te mama bopeto mama Léonce alobeke tolataka boye non nga nazopesa mateya kasi toza basi toza na bakolo na biso yo mwasi oza na kati ya libala oza susu kodépendre na baparent na yo te ifo ye bango okomi kodépendre tuteur na yo ya liboso ezala ton mari sala oyo alingi bongisa bakaleson na ya barègle oklasa bakaleson ya règle ezali ya kobimeleza ya kovandela ya kolalela pe ezala kosangisa te kaleson oyo lataka na règle yango olalela yango non il y a des hommes akolongolo slip wana nde toloba na lingala anyukuti yango boye ayoki yango solo mo bamakila mo et surtout ba négligence musu tozala nango otrampano yango na omo te o désinfecta te ayoki odeur mo ya mabe
le bandeni slip en solo mabebo omoni ke sala kitoko te. Donc yo za mama yo za mwasi ya bopeto yo mutu opesaka vie oza fleur talaka fleur soki baby fleur so eza su kitoko te et dérangeaka jardinier omona jardinier akomi très soucié pour fleur na ye baby yo za mama bongisa bakaleson na yo ezala bien bakaleson ya règle ezaka ya règle kaleson yebike na obimana papa bakaleson bo soko rolata kaleson ya rouge la télé slip à rouge ezala string ezala boxeur soki kozala rouge eza te slip na yo batala ngo na ba extrémité bo slip ekoma kaki surtout ya pembe ata ya couleur soko tali bo ekomi kaki esalaka kitoko te ezaka soni mibali ba contrôlaka surtout na babiloko wana na ba sous-vêtements soutien les hommes contrôlent vraiment balandela yango à la lettre et yo za mama salela yango yo mwasi ya libala ko baisser les bras te eza compétition esila raté ko kanisa te po babali yo a compétition esili non compétition ezala kaka propreté ozala nango tango ozala jeune fille ozala pa na bino tango okutana na papa et continuer oye libala e mata lisusu soki ezalaki à 10% komisango ata 100% ata 1000%. Koloba te esidi déjà babalinga ekoki non tout le monde est remplaçable sauf quand nzambe nde baremplaçaka ete soki ozomitika yeba yango bako remplacer yo e mangengenge ekokoma lieu na yo ekokoma esika na ya bopemi o banda kokende ekoma ndaku na yo o kendaka tongo pokwa o bando kendo matangomba un mois tinzamba ya nolo mais nzamba ozana problème te ekozala yo moko okozala nde problème yoza mama yoza mwasi kobungisa makanisite salela yango yoka landa yango et tokomi na suka ya émission na tondi bino botondi mingi na ba commentaire na nde bozoloba na ba question en tout cas na nyonso vraiment merci bolimba te nga naza mutu et ana dicton moko eloba que l'homme ne prétend pas tout connaître nga na koyeba msusu te mais bino pe balandi bokoyeba bino bana ya bopeto bokoyeba bokomelanga en privé bobenganga boyebisanga na pesi bino merci l'équipe rédactionnelle mobimba o esunginga pour la émission Bolandango. En tout cas merci na Jérémy Makila zaki na sima ya caméra na réalisateur nanga papa Gypsy aboni. En tout cas merci na balandi nyonso vraiment merci ebele na coordonnatrice nanga j'ai des boula merci tokutani na mikolo ezali kuya ciao.